qu'il y a beaucoup de PD. Mais pas à la case. À des bailleurs, le papa est mort d'abord à piéton, à côté, man arrêté, long et ça chiffonné. Facebook à Zanamote, TikTok à Zanamote. Bon, photo à WhatsApp. Né long on a sur la Facebook, combien de gens me gozala. Trop imaginer. Ah, long mabe. Muta modèle. Oh, tu connais le bago, muta modèle, on a peine à voir la TV pour na combat bat. On a Facebook. C'est quoi ça ces histoires dans ce pays? La poste na utamboka na bendakar. Na utamboka na benda palais, na utamboka na pio, na benda passeport, boga de la presse, toute la ville en parle des boga de la presse. Na yana combo mon kontombolo karamu kili. C'est bien que boga de la presse quand il parle directement, toute la ville en parlera. Et ça va jeter comment na mama mbone tete ko kola na petit wana azana na problème na la ta bien tete la mutazo sa yanga émission adeba zolo. Ngai soki na lingina répondre na robanda we répondre na bilamba sur bilamba. Ya zo sa le blanda zo sa yanga émission kana short moko ya noir. Kola ke do ba petit wana kotanga nga bango erote. Petit na yo. Papa. Tout ça l'émission bien. Laissez les logos sangisa bango zaka maisha simbate. À l'époque maisha sangana mission to sangana. Mais simbate. Ma beta pe ba concert à maisha te. Mais faire tant na dynastie. Tu dis que faire à collègue depuis 4 fois quoi ne wanda lo na kamo discours. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour... Voilà, merci beaucoup à notre très cher fidèle abonné de notre chaîne Early Chikeva Gimbangu TV. C'est toujours votre aigle de la presse globale internationale, je suis de toutes les mamans au monde entier. En tout cas, continuez toujours de vous abonner massivement. En s'abonnant, n'hésitez pas d'activer une cloche de notification pour ne pas rater aucune actualité ou aucune vidéo qui sera mise dans votre chaîne parce que Early Chikeva Gimbangu TV, des chaînes à Makambo. Chaîne européenne à Makambo. Pesa autant aux Makambo. Na Makambo ils na kati chaîne Abisso. Merci beaucoup nous les bons dieux à travers l'homme de Dieu qu'on est pour Dominique et pourquoi pas aussi à la patronne de cette chaîne. Early Chikeva depuis Paris et pourquoi pas aussi à toute la famille Chikeva depuis Paris, bana poto ya Tongoli, pourquoi pas aussi dans la suprématie de la Belgique, maman je aussi m'attendre maman sociale à Sola Yuto Makasi na moni bongo Niki Timba. Moi si à Pembe à côté mon agata nda totali moi totali Taylor totali mi sobi que non nzambe bena zoatin rokela. Pourquoi pas aussi à mon pote Medio Pembele Isamatra Climax El Conforta Skinny Mata Bozarawana lelo Toeli Binoka système à télé-réalité, Talaka do Kitina Bandala wa Kota Saint-Michel, tout près à hôtel Nabiso grâce. Toeto Zoala Bino, mon ko ya confrère, mon ko ya bayo babanda makambongo liboso so to Landa bango, Bogard de la presse, to salima surprise na ngana bino longo, bozala brancher scotché parce que to kange awa, to mone ki diba. Donner na bino sala bango surprise, na sala surprise na bino longo bo ndenge to sala surprise na kati ya mutuka. Kaka ndenge zalaka avec aigle de la presse bobi ke ngai monde ya surprise kaka ndenge zalaka mukwa tombolo boni santé pepe les familles na bi na obi ke na okama makasi mukwa tombolo na kati ya bandal entre temps azwaki déjà embargo pa nani baba na bandal ba journaliste bandal ba yo wana d'abord tata na bango na tika kozala na chef coutumier na bandal tika kozala ni chef du quartier tika kozala ni bourgmestre ni colonel o changa ba ambago na mbanda lunga wapi eteke baka bango nde bafanda bande grandi par rapport mabele za bakolo nango sika no bakolo mabele banani oyo bakolo mabele banani to mona ba muna ba pegitita bakolo mabele muna ba banda lugo webi muna ozolo ba pegitita la nozolo ba wana na zela na expliquer pegitita bembenga kasoke muluba soka ke pa bina fila ko bembenga mukongo soka ke do ba pecho wana kotangela nga bango erote pegitita petit na yo papa tout ça l'émission bien héros te bango bazan impact te et bon na zawa hein on bandali ngasko no kama fort neni okoti eza flat la grâce oza Saint-Michel ça la Saint-Michel awa naza pembe na sima bloc naza pe place référence à monene yango na bandalunga peut-être be oyebere oyaka po mbate za mobulu ezate mama nanga za na bandal papa nanga za na bandal baleko balandenga baza bandal bandalunga wapingana na âge à 10 ans na bandalunga âge à 10 ans ouais au changa ma bango ba retraité aux hommes outa par rapport langi la route non maîtriser wana d'abord faut ba toba ke wana eza d'abord un GRT solo bina moto awuti ou bien mouta eza net référence c'est-à-dire que ozo référer ba tozo rappeler ba to ke awuti eza un GRT bino le moment na donc tolo ba ke Jésus Christ pa ko lo bana o ke outa mais ya za mkoloti bino biso to yeto kuta Jésus Christ ko outa ya mutu mieux beaucoup tout ce que non azande étranger
mais pendant que naza na Congo ata na uti bandunu ata na uti mboka ata na uti n'importe quel mboka pendant que naza na Congo naza mokuta te ezande bato bayebi kotanga te ezande bato bayebi baleka na ba anchiki te mais ce que ko utango na uti wapi na uti États-Unis na uti kana Congo na se retrouver kana Congo ah bino mais ko bogade ya eza complexe d'infériorité comme sanga makasi kota ndenge bo banda ko zala base awa côté ya baka yo bino tu ba muna ba nini nga mutu na bomango comme nini na boma yango po nga nazaki étoile oh yaki étoile bango ba yaki étoile te ah bongo yo moni bango nde bazala neto za na ba base wana évolution bato no moni yango te ah bo yo moni évolution na bango te que eza bien te bo muna a évoluer bien te pa nini ozo tanga muna bapeki tita bazali ba peki tita héros kleboa kotala muna te po nini ozo tanga muna bato avani na bango nde babi batelo ne batelo limite no ya limite zate ndenge baza wana mutu ana pe mazati ndenge bango tu baza wana pe mezati mutu ana ba na mukwati ya mo ba traiter pe orgueil te naza orgueil te omoni na vie bato fo ba yeba yango so za camarade omoni ndenge za boy je pense pas que non ba masao bokola na bango oza sous ba camarade na bango po yo mati déjà ba échelon omo lega na TV omo luka bato o wape ba lega na TV boza ba camarade ba o kola na bango baza enfoiré mais oboki si bango te mais baza ba enfoiré yo komo ko luka ndenge nini ya ba coaching ba masa mususu ya sika ndenge ezala donc elingo lo bateke no oza orgueil te élévation mutu eyaka soki lelo komi prêtre en fait boko za bozo galérer na bayaya so lelo komi prêtre ko luka ba masa ba prêtre mususu mais la lycée baloba nzungu akala babwaka yango te babwaka yango te mais yeba ke soki lelo yo komi patron o lukaka te ba masa no bazaka babola o lukaka ba masa na ofo bazaka ba patron elingo lo bateke obwaki si ba akala mais ozana ba même moral mais ba masa na yo o foza o bando sana ba businessman et foza la ba patron foza ba boss to za no koto yo ba bi yo nde molobeli na kati ya jet set ya présent na biso Ferrego là les padres ba bon séjour na Paris comment on a sortie médiatique et artiste na biso azo baké azo nyokwama regret wana moni chaîne ebele ba ko encourager en plus misusu ba ko finga mais comment est-ce que artiste munene bongo ko laisser faire o teka état faiblesse na yo tandis que ça ba to keto ebele wana bato ane ba ko lo ndenge faire alobaki ke no azo souffrir boye mais faire azaki na boloko tu ebite ke faire azaki na boloko faire abeti 2 mois na boloko donc ndenge za wana faire abetaki 2 mois na boloko azali libanda après ba condition yo kala mingi te zo sila soki sili faire ko za na biso libanda azana liberté provisoire donc yaza liberté provisoire te sauf que azaki na prison boyebi bato apoto bayebi ndenge makamuto etambolaka ndenge lekaka so azaki na prison il faut souffrir faire azaki libanda ta azaki na prison normalement prison et d'ailleurs quand on sali prison libanda mboka na mboka oya yote libanda mboka il faut souffrir traiter faire hein biloba loba koloba que non gouvernement soutenir yete mais papa faire aza patrimoine na mboka faire aza drapeau ya mboka so lelo faire aza te musique congolaise a bopia esili bato bazali banane ba jibe mpia na bazali ba fali pour bazali bato ba ebele héros ndeni rumba quand on parle de la musique congolaise musique ya Congo on va directement faire identité s'il vous plaît identité ya musique le soko kamati pena micro balade OK tina tombe ya tabulei ya vuendo kolosoi ya papa wemba ba webi soke atana ndoto faire mais na minute on ndeka olobi na kilelo na ba tope ba simba rumba mikolo ba nzembo ezobeta partout to ba faire egola kaka faire oyo dina cité te yo héritier indoki papa on parle de la rumba pure. On m'a héritier ou ça peu pire. Héritier ça les gars faire où est le mal? Où est le mal? Mais quand on connaît. Moto toi il que faire. Avant musique na biso faire nanu. Mais pourquoi bino ba gola bo tiaka faire le roi ndeti? Faire ça identité. Identité par rapport à ni ba tout ba to yebi bango ba se identifier na musique. Na robeta rumba pena. O ça la robeta rumba. Mwana mobali ba se kakayete nanu soki ya kufite yedi kandu. Nga balenga na 24 nga yo. Botika nga ina funda sincère. Na dynastie na ba rumba o eleka. Ba boîte noire ba album eleka ba rumba. Nini pena o so total obi no affaire rigole en tout cas par rapport au album à bimisa o pena elali te loko elali ezate po tout ça c'est la musique congolaise et loko ola les ate kola les ake tant on fait rayer na dynastie et yeko kango la musique à Congo au moment on fait ça la dynastie lelo moni pena
bosangane comme ebele na ba musicien. C'est grâce à faire bon ebité dynastie tango ye brou bo bando ben on union sacrée bato basila oh bazaso na société mais les lots là union sacrée parce qu'on avait na biso basangani donc il donne zolo ba osangana même ba wenge ko sangana c'est fait la dynastie papa moi na mukabeta na bakolo babina to bando bomba ngoti wapi mais biso yebi ke wana za projet Amadou Djabil ko felo mide puis na waze quoi ezala kaka déjà laissez les logos sangisa bango zaka maisha simbate à l'époque maisha sangana musicien to sangana mais simbate babeta pe ba concert à maisha te mais faire tant na dynastie tala bo sangana c'est grâce à Ferré il faut tous avoir sincère na vie na biso il faut tous avoir sincère que Ferré aye na moi un plus na musique na 2022 so aujourd'hui les musiciens congolais se réunissent autour d'une même table c'est grâce à Ferré. Mais biso to yebi to bukana te kanolo biso to yebi ke so lelo wenge basangana nga ezaka pona paquet préparer tout le monde avant paquet ya mais idée ko tanga polémique te entre wenge na Ferré wenge baza bato basal Ferré wenge pena muto pena so lelo Ferré za Ferré nga na komisa c'est grâce à JB na wera ayesu na maison mère wera fula ye liso sa forma ye liso pour bien tout changer go changer te ezaka ndenge ezalaka bon yo yebaki faire avant wera mais toi il faire à collègue depuis 4 fois quand ndeko ndolo na kamo discours banani babanda olo mais ba golwa na mona même marka ou ndolo bango non total talongo na ebite so na kosa ba commenter on ne change pas l'histoire. Si aujourd'hui nous tous nous connaissons l'histoire, si on connaît faire c'est grâce à Wera. Depuis wenge musique à 4 fois 4 je pèse mes mots. Pour moi automatisation faire na podium c'était Wera. Tango ji bazalaka bango to bazalaka. Après faire avec région de Viennaï. Pangi. Yo yebi bango baloba ki Congo faire baloba ki Congo. Pangi. A formaye a sali ke baye ba faire. Muto yeba na ka toujours na sima mutu. Soki le lo faire comme danger. Ezalaka pona Wera. Eza mabete. La polémique était, on n'a pas besoin de polémique. Le problème est que toke na musala. Yango mon to be misala bino dynastie. L'album de la décennie. L'album le plus attendu. Et puis écoute, volume des oya maintenant, betana solo volume 1. Mais volume dans on peut comme na problème, JDT Zalaki bolongo lié. Ah, vous en bref. Oh mais tout le monde même yemo marka uskaka. Ah ko ça na lo mamna landa. Ah ma. Que non to bengani JDT. Ah, tu sais ko ça la mutu makambo. Oh mais to mukolo album c'est Ferré. Manga uza za travailleur, ngana travailleur. Botika biloko yo. Oh. Mais bon kazu mambalo ba c'est que déjà Ferré go la rada. Oza na lokuta. Manga uza s'enfier oyo ngana kenda ka cheye na liaka aza vie na nga. Et puis kutu ngana maka uza eza pena bo. Vie na nga ya kantimini. De ya Kim Jong premier one. Yo yebi idéologie ko tikala idéologie papa dribble Peugeot po manga vous avez des Peugeot déjà à part ba mapango lo bakutu te l'artiste la guitariste le plus succès manga vous est bon comparer na Nero Olivier Chimangal plafond toza ali na ba mbala kuna mutazo kalinga la ba minel ba pomme de terre héros Olivier Chimangal ba kanga minel ba pomme bon et bon, on compare na Makaos. Ba yebi. Est-ce que ça va prêtre satiki et pas ma grand prêtre en musique. Makaos te yoka lindanda. Papa wemba témoigner ba yebi ba prêtre. Est-ce que biso tout ozaka obligé photo ni makaka ba propos papa wem. Toko contredire pe. Toko contredire en pe. Soki yo yebi Makaos a yeba ni koleka na ba musicien tout. Telaka ba folkloriste. Bon yebi te Makaos azana ko yeba na koleka tous les musiciens presque ebele. Yo yebi yango te yeba yango pena ke moto tangi wana soki chimanga wana mutabandu wana ayeba nite bayebi te sala micro badede so bayebi mais soko chema kaus na ye makaus aolia ye ata na batel regarde la presse côté la disque d'or ya Fally Ipupa et tant que mélomane o ayoka ka pe musique ya mboka na biso apesa yango temps disque d'or ya Fally Ipupa osata na mot à dire te regarde la presse na mot à dire te po ezaka ndenge bato bazwaka balutu bato to bazwaka na bango ezaka babilo bapesa kaka papa jiba azwa yango
Fabrice a outu kozwa yango, faire azwa yango. Est-ce que peut faire azwa disque d'or? Non certifié na SNEP. C'est quoi ça, ces histoires? C'est la toute première fois artiste musicien congolais basé en RDC. Marambolobi on est légué na chaîne. Oh, les gars, même dans les réseaux sociaux, Pour les réseaux sociaux, mutu akomi za yo. Google a rekosa. Google ya kokoko sapo mutu akomi za Google ba checkuna Google a publié. Oh là 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 là. Problème wana ezake, tout le monde a banda doute. Au santé pena ba chaîne nationale, au santé pena France 24 temps. Mais déjà pas kolobela ngope. Yo boya ngobino. Bino tu boya ngo, bino tu boya nini. Ezaka kanenga na moni mundele moko ta lobi ke ozwa yango yo rien. Ezaka ka biso to story ka na page Facebook. Tuza mutia malama. Ah papa, ozo lo baselo yo ozo baselonga. Non non lo non. Makambo ba pekisinga ngo na loba yango. Mais yeba ke na moni mundele moko ta zwi ke yo, Mr Songolo zwa. Ezaka nenge to zwa neka ba tutu bazwaka. Donc la toute première artiste de musicien. Koloba selon yote, loba selon musique congolaise ndenge tamobe selon musique africaine ou bien musique française, musique internationale. Neto yebi ke non munde soko zwi trophée munde la kamate apesi. Mais tout le monde a peu événement. Tout ça là wana. Événement on est ça. Tout ça to kima wana te. To monyango te to monaki biso tout. Tout ça balakson la ba image. Ancienne image. Ancienne image. Oza retardateur. Ah ta kutongo bandima makambo te. Papa, to no makambo bien net dynastie. Eye makambo boye fonga et ko kangola ma musique ya Congo. To yoki okomo benga ba renfort na volume 2. To moni soleil wanga na moni tout la publication même na ko fait l'omide. Les meilleurs des quartiers latins soleil wanga. Na ko fait l'omide. Les seuls et l'unique chanteur de charme, les seuls mutana ba. Les seuls et l'unique. Bon yo yebité. Milelo na milelo. Babu opela baza Gibson butu kondola ndimaki. Longola ba vocal wana. Mutaya na système abasango na ya koyema. Abengi bolingo babenga kango bojingo. Yo butu kondolo faire gola yemo c'est pas basanga ki pojingo. Oui vena musa nalingia osakana de la presse na yambisio ke mbanga eza ya mabe koleka na ndoki. Mengala ko kamona na ya non koto babi manager na mina uti okende azana besoin de travailler. Parle-moi de faire. Parle-moi de faire. Parle-moi de faire. Eza masola faire. Na yebi makambo wana te. Ya manager. Faire oyo yebi yo lingaka mo wana o ta route ba cotiser la mabe. Otuna kite ba se bagate. Et non. Est-ce que yebela kena manager? Mais itaki mulobeli. Itaki mulobeli. Ba nde ba koloba. Na koloba makambo wana te talinga ite wana makambo bato poto kende na futa biye ke no to na bayada la ngaba na le patriarche. C'est que faire go azana problème côté sentir. C'est quoi ça c'est le gouvernement parce que ba koloba ngo. Ah banal bazoloba. Ba to bele ba koloba. Ba bele wana yo ou bien net journaliste ni na koloba. Oh azana ba koloba. Est-ce que ça compétent kolekanga? Ah, yo déjà batrita ko nango. Batrita ko est compétent et pas bandeko na yo. Ah te koloba bandeko bandalo ce sont les jaloux. Comment la chroniqueur ko lata ba pampex ça matala nzete. Est-ce que chronique senga makambo? Ngai na sala ka comédie. Comédie elingo loba ke chronique comédie. Ngana lo o moteke na dusola bango. Ngai na sala ko o za monotonie internationale. Na sala ngote na vie. Biso to ko mo yasko na ba idéologie asika. Comédie. C'est-à-dire comédie, na chronique. Sangani to ça la comédie. Ça c'est du bogard de la presse. Donc ndenge beza claya na ba idéologie na bino. Ngape na ye na ya o ya ngai. Malheureusement na moni bato belé ba petit belé bazo kota autoroute na vélo mais bazo ko sala combien c'est. Ba sala on mabe. Bogard de la presse. Ngepte so landi ba émission ya ndeko na bino a débailleur pas à Jet Set. Azala bogard de azala. Ataka voyager na mouvement. Mata tigala te meto na kolobela. Yang te na kolobela. Mutu o fo bolo bakazala ou bien za. Atika voyager na mouvement te. Ça dit que ça ba petit moko ba yaka na bango kaka rep. Azo défendre mouvement kaka pona sentiment kaka. Bon yo ka question na ngai ndeko na yo. Azande ko congolais aza congolais parce que yo koza congolais. Yo so tele longwana za ba Burundi. Longwana za Burundi. Kongola ko za modèle wana yo yebe ba congolais ndio to congolais yo ka question la elongi mabe na bongo kongola ko za elongi mabe papa elongi on dirait net huile de frein mabe adebayo zamba bandali bambote na yo zamba bandali anzamba bandali oboyisa ngo ya vanda wapi na bandalungu tu ebine place avanda te petit wa kenda yeba vanda côté mo ba toilette na bango ezaka ba coup direct pa ko ta toilette boy fo yemo samai adeba pembeni ya mama makelele bon bato alete to ezaka pembeni ya mama makelele batiaka yango kaka système coup direct osumbi ekeyemba moko na makelele donc nde mona bakota saisai nayebi te saisai na nayebi sheye kasi ye paka ndenge bakota ya mai kua question na nga ezali
ndeko na yo ako déborder sur yo abi yo sale loko na mtina jet set lokola ye les seuls porte-parole o atambola na drapeau ya Ferrigo na bandal o peut risquer yo ye lobi mbala moko pela bi ke no yo solo na ndenga cimenterie aselo la pe azwat bino bo sala ba je solo la pe ba bona ba pede ba na Congo ba za mitu bate oye bango pe kaka que il y a beaucoup de PD mais pas à la carte. La PD côté PD normal to ba chroniqueur. Je parle de PD, même pas chroniqueur. Pas na carte. Tout ça na papa. Yo so mona mundu ba PD na mboko. Na linga le tenga mona banda ki PD nde. Oh ba PD ba lia. Te o. Attribute tout ba. Te na solo no pembelinga na ngana nweza mabe. O banda ki PD nde. Yo yebebe ya moko to kutanaka. O banda ki PD eza jalousie mal placée. Au monde to sala boto sala ba jete to luka vi na biso so ça mangam na ba aventure mitali yo boga de la presse na zo luka la kolo ba ona zo lo ba ona ebi ke un jour na côté la pena jiji kinwani na côté la pena kosa kolera tanga la to lo ba eza boulot yo lingini na ba no beta pari foot boulot nyo so moni yo so boulot o yo musalet au monde ko ye musala ndengo za boy oye loin oye boulot to sala boulot na bandal bekar yango yo libende kala sima ate o wana bato bakoloba Adebayo akoloba po ye moko d'abord aza piéton akoka kotema na arrêté elongi eza chiffonné nanu moto aza na problème moto mosusu okotela pene azofinga oboye osobeti nanu elongi ava bobunda ya kosemba na nzoto sango aloba yango te osanti pene ke elongi ye moko pene elongi na ye moko osobeti aza problème elongi taka moto oyo Facebook aza nango te TikTok aza nango te bon photo wana WhatsApp ne longi wana soka tia na Facebook combien de j'aime kozala to imaginer nan ngolo ye na esi te ye na ye te azana succès te bino ne bato bolingi place baso finga bato bokende mais azana ye petia muke mukaza ye kutu ndenga za na mariage na ngal kutu na ko tia ta na porte te po ba inviter ba kokima oh mutu ye moko elongi zo bangisa Adebayo alegi na beauté mignon c'est kalegi na beauté ya olegi tozala no awa Adebayo tozaka awa Adebayo aza retraité Ferrigo a retraité eloko te ye moko ndenga za na tala santé na za problème familial tala na santé na ye ndenga za ay longi munene ndeli soka ngulu tala na nuzolo mutu ondene tima binja shamo tala longi mabe mutu modèle tikana loba ko mutu modèle wana pena ko na TV pona kombo abat ozana Facebook te c'est quoi ça ces histoires dans ce pays ça se joue avec des gens je pas le temps ya ko conseiller na ba petit modèle wana ezo sala bango eza jalousie mal placée azana jaloux moko donc azana jalousie moko mal placée pona koloba yete boka de la poste na utamboka na benda car na utamboka na benda palais na utamboka na pio na benda passeport boka de la presse toute la ville en parle de boka de la presse na yana kombo mu kontombolo ekara mukili ekota présidence to yana ngwa yo mona nga pete yo mona biso to sa bato oyo déjà to sa ba influenceur mukili yebi ke boka de la presse quand il parle directement toute la ville en parlera et ça va jeter comment na mama mbone tete ko kolanda ba petit wana azana na problème na la ta bien tala muta so sa nga émission adeba ozoloba ngai soki na lingina répondre na robanda we répondre na bilamba sur bilamba ya zo sa le blanda zo sa la nga émission kana short moko ya noir Adeba mutu normal a kozala oleka na TV ondene tozokende bokila oleki na TV ondene tumboko la bangombe soit ozana o muboko la mabata mais na mon ndene te sûrement lo bana ba bêtise te ya a décortiquer ko ta bêtise te so la ni bien nga na amu kwa ntombolo ezu tozala no ba bige no to ka ba soupçon bogarde la presse kalaté jet set ba ko bengana e ba bi o sai so ki soni nga na fanatique à faire na ki wa à part faire net nambo wana eza ba chapatoire radio trottoir naza mokwa olobani pona le 20 nga na DG oyebi ke nga na DG nga na collègue ba Jean-Marie Kasamba DG na ndeka yembe mwa janvita Serge ka yembe ve na ngai to na ba chaîne to futa ba cameraman ba na ba voiture nga na voiture nde mona ba na ba muna neti ngai na santé ba patron ba collègue nga na faza Jean-Marie Kasamba d'abord na Beauvoir on na Beauvoir to côté moko vaza na nga soki ndako ne linge zika siko nga fona koma wana c'est bon niveau mona ba ken pe na ba DG ya za DG ya futa ba tete ya futa bo validi bo validi le payer azora payer code ya momina ye mutache wana muna pe mundeko na mutu na yo ye PDG chaîne ko évoluer bien te chaîne na mune faut tala ngombe faut cha kombo na yo
Papa, bakolo chaîne to ba question no za kingani. Comment tu na chamo kwa Ntombolo TV? Chaîne na muna te. Na ebite photo na yemo papa. Ocha na muna po nini? Tena tuni de ko lobo ya biso de bige muna pe mukolo chaîne. Te muna za na makambo na ye talinga te. Bugade ya pas sur le bani le 25 décembre pour na héritier Watanabe. C'est le Oscar Marobeta concert na Imeka. Le 25 décembre héritier Watanabe. En tout cas, réussite nazo 5 à la totale. Est-ce qu'il y a un problème entre héritier Watanabe et na Gaulois? Non, pas même. Héritier Azalé qui a fait. Ana ba fanatique na ye faire azaba fanatique ni aucun problème. Est-ce que vous avez une hypocrisie par rapport que non na TV bo tanga na ba kombo mais na ndinga se bon et bon na ndinga se ba ko elani. Ba ko elani. Tout le monde la avant ba ngambe bonga. Avant ma ngambe bonga. Le Gaulois ou tepe ko démarrer wata. Mais na zo e ba te. Wana makambo na talinga s'il te plaît. Parle-moi de Ferré. Makambo na héritier Azalé qui a fait c'est la famille. Papa Leki par rapport. Ferré papa na yo wata papa Leki par rapport. Yo fena na éviter. Wali koli ko bi trop. Faire aza vient na ngai. Faire aza mu Ntombolo. Ngai nde na commande ko na ba ndeko na za teke umbu. Na teke umbu. Bon, est-ce que concert ya c'est l'Oscar mais ça vraiment confirmé na Imika. Pour ni taza musicien. Mais na ka bigi to na bigi no c'est le wako na za wa pona ko charger ba propos ya ba. Dynastie ça ya faire rigola. Tano ba dynastie na mona faire rigola. C'est l'album de Ferré Dynastie, c'est l'album de Ferré. Ferré a salement convocation ya ba masana ye. Tout o ya yebi ke ba yimba bien. Azo continuer ko bengisa bango c'est ça. Toza bongo na muko Ntombolo, merci beaucoup na Ntombolo mo benga Chilobo. Oh, comme na Chilobo. Vous changez comme Mutamaka c'est Chilobo. Chilobo. Ora makasi. Oh, yo mona apete. Na bona mona na sa interview mo télé réalisé mo venir que Bogard ya poste quotidien na base. Place wa Canelio. Base des années. Bandalungo mobimba c'est ma village. Tout ça dans les références à mon na ma bloc commercial. Oh ça la grâce. Ah na na c'est Saint-Michel. Na yebe bandal te. Na sala on a tinete na sala na avenir Gaillard. Batutu bazolika. Nanga mube kuna mbata. Makambo mbata yango yo. Na sala zeto. Moi ba beto ezati. Te robeta ngana nte. Faut ya bien soit oye o se retrouver na mama ye soit otamona babeki vino mobimba. O sala ba chef. Ngana chef ultimate. Baba te. Adebayo nzamba bandalo za. Ah papa. To ça les mission tika ba komo mususu. Mususu. Adeba tika ba likala. Adeba ozo ba wana adeba yo ya Togo tika ba je wana ko. Bogard de la presse, pourquoi Ferré Gola a annulé concert à Martyr? Bon frère, il y a un concert à Martyr. Anosaki. Alobaki qui a reçu la Bagola surprise car à Martyr. Ah mais tout. Cela ne veut pas non. Alobaki a reçu la Bagola surprise car à la stade de Martyr. Mais faire un concert dans l'esplanade de Palais du Peuple. Pour les cadeaux, tu as un fait. Surprise on a c'est que Bagola va retourner dans la Martyr. Même yo mo retourne à ta Bagola. Mais ce qu'a fait Gola n'occupe pas Bagolois. Ce qu'on a l'oreille musicale, il faut y a. C'est que le 29P, ils ont quitté, il a fallu pour qu'ils ben un peu warrior, Bagolois, tout ça. Ils ont dépendre de ce choix mout. Ce qu'on a posé la musique à Manzanza, Karayo. Ce qu'on a posé la musique à Autotine, Karayo. Ah, Manzanza Autotine. Ah, vous allez. Ah, ça plus que même bavé Basala. Si ya. Parle d'autre chose, s'il te plaît. Faut ça vraiment comme ça. Mais tu remontes un peu couvre le Golan à Katskuna. On a dépendre de non non quoi bon deni Kunzardo et bon ngai na tala mama mission mais yo za molobeli te ngana molobeli affaire soko fingi faire 18h juste ngana ye ngana ka mouvement faut que no tuna garçon plaisir wana mama garçon plaisir wana mama nanga te ngai nazaka chargé des rangs et puis chargé des insultes communicateurs ministre de défense te ngai moko selonga ngana fan na sa mama selonga batinda ngata moi je suis un fanatique de faire mais ce que Kunzardo promet anine na yebite wana photo na yo yebi makambo na yebi eloko te tuna ma faire la générique à faire rigola faire s'il te plaît azabeka muta faire rigola mais il est bon il est là voilà makambo à faire ça va mais makambo taliba tout faire te tous de la position anine pour na faire rigola toi on a concerne le 5 novembre na Côte d'Ivoire bien sauté comme déjà 500 000 francs CFA 500 000 francs CFA. Ngomba. $400. Ngomba. Mais ça n'a pas été conseillé $400 les bana. Fali. Si hein? 1 million de francs CFA. Ouais. Dans Côte d'Ivoire. La journée.
Tout le monde a les gars, papa, ils ont jour avec la Kofi, ne va pas comme la biso biloko wana lukuta. Biso to beta $400. Allocation de rien concert ya fait rigola mon quand tombola na kati ya Côte d'Ivoire. Boya Nigeria Sugandeni. Ouais. Ya Nigeria. Wana cher tika. Wana bo beta be. Image to mona te. Ah, ce que mona te ça que yeba ke zaki concert. Tout le monde en wapi. Et pas na mon quand tombolo TV. To beta mon quand tombolo TV. Na si batu bo landa nga to landa ngokuna. Ah, eza. Mon quand tombolo TV au mona. Mais il n'y a pas Charlie Prince Pézali. Et ça. Il y a peut-être des jours où on a un ça va, Rolandango. Merci beaucoup. Merci na Francis Lenobe derrière Bilili. Merci na Obolanda Rabiso na Erli Chike Vagimba TV. Bogarde de la presse, n'a évité message ni okopé ça. Pour na Obalinga, surtout Bagolois, Gladiator. Ah, Bagolois. Bagenga na zamo na bango. Vient na ngako sa couleur. Bapé sa soda, suspension, mais bapé sa conseil. Venant à cause de la colère, patron limité, patron Mr. Pembe, Trésor Pembe, les matables depuis Bruxelles. Il y a des gens qui ont les patriarches depuis Paris. Maître Béra de prendre des amendes El Chapo depuis Paris, mon vieux. Bambo Tato, Yannick Kayang a mon invisible depuis Panama. Bambo Tato, tout balinga, ou des tibambe femmes d'affaires, Picasso Mbayabo, DG Blaise Impolo, ya Pichu Boto, Conseil Mondelendombe, Glem Avakala, l'ami du chef. Bambo Tato, tout balinga, Rosa Denis. Sans oublier Dynamo Kabemba Nazolela. Frère chéri, Dynamo Kabemba Nazolela, Enga Dynamo Kabemba. Dynamo Kabemba. Yo yebiga ndenge to solo la kaka ndenge to solo la famille est sacrée et puis la famille restera la famille. Rosa Denis yo yebi Nazolela quoi. Voilà. Boga de la presse, nangana 6 to 6 na biso. Mais na zone question moko. Dans telle émission mo ya DJ Abdul akolobage Ferregola fala tika mo eka na ebite yo ko loba nini. Ye mo DJ hotala eka ya vina ye. Oh, ala la wana a connexion. Comment na banda sama papa makelele. Est-ce que DJ ala la wana? Ah, DJ Amarula la wana. Amarula nan. Oh, Amarula munabino comparer. Te, na comparer. Bon, toke na DJ Frank. Ah, ya zovana na cité, ya sumbaka na cité. DJ na ka, DJ Abdul. C'est quoi ça muta viola ba kota ka poser papa. Ah, viola ba tout. C'est un violeur. DJ oli mumunene bongo, tala elongi ndenga zaleni. Patron nini mutalia bango ba mobesu. Mulia bango ba mobesu. Voilà, merci beaucoup. Papa, asumbaka awa na cité. Donc différence yena avec coup direct. Merci beaucoup ba Luka DJ Abdul en tout cas boga de la poste kolona ba ngasa mina sena bangi mbwa. Bangi mbwa. Oh, mbwa swaka bato. Yende na banga. Voilà, merci beaucoup. Tokomina suga émission na biso, merci na la patronne na biso Ali Chikeva na confiance au pesa biso famille Chikeva Mobimba Mati Manza la femme sur le cœur de Francis Daboussou Gradi Manza bozarawana toujours base bomoko bozarawana tozarawana boza décidé avec RD de la presse global international na bike bolandi émission biso na boké bignon so avec Bogard de la presse mbanga na mbanga restez toujours branchés scotchés dans votre chaîne. Quant à moi je vous dis bye bye, nous revoyons au prochain numéro. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.